Bon début de semaine à tous et à toutes, mesdames et messieurs, très chers amis téléspectateurs. Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Jérémy Louemba, les renards du désert, est devant vous. Alors, vous le savez très bien, le Congo est en deuil, tout perdre personnalité belée, les hommes de Dieu, les artistes et musiciens, comédiens, tout perdre un grand catcheur, un grand maître, Edingwe Mutunangenge. Je pense que beaucoup de débat, beaucoup de polémique concernant le lot, pasteur, prophète, Baoloba. Et puis, nandenge catcheur, baza ko s'exprimer. Tout le monde, bande on a biso catcheur, bazo la kisi o Edingwe tiki. Alors, on doit savoir. Pour Nazana maître, mon cocombone Yesu Christ. Ok. Yenda zali vrai maître. Pour les kaba maître nyonso. Kaka yenda betaliwa. Voilà, je rappelle que vous allez pasteur Vasco, ancien catcheur, ancien magicien, occultiste, féticheur, depuis un certain moment au Bongola Motema, au Lananzela Christ. Est-ce que Moussa Nzambe qui nous a là? Oui, Moussa Nzambe ezokende malamu na ngolu na Nzambe po ete esika Yesu Kristo azali, esika wana kimia erenyaka, esika wana esengo erenyaka, esika wana bomoi ya seko ezalaka, do esika wana uzana Yesu Kristo uzana nyonso. Alors, tout continue la SICA 2025, comme vous le constatez, depuis fin 2024, Kino Lelo, tout koufeli ba leader rebelle. Ba tout bazo koufa na ba jeune âge. Mort brisqué, mort précoce. Et quand tu vois tout ça, Baliwa Mingi, ton père va être cher Bongo. Aux autres définis, Baliwa on est. Bon, bémission, na sala na ba chaîne ebele, oui. Na bandeko Yves, bandeko Junior Diasso, et to sali bémission ebele, même na chaîne DVM, so bana na Nzambe balanda biso. To loba moi ya ko banda 9e mois, 10e mois, 11e mois. Et puis, Joali sous 3 mois. Après, donc janvier, février, mars, c'est à Kabaliwa et les Kakebele. Puisque, ils appellent à Bandoki Moussousou, Basenga ki bango batakope ça, Bazui moutakope ça te. Or, le monde à ténèbres et fêtaka. N'est pas aussi ça qu'on fêtait le 1er janvier, décembre, qui va moi ya ba fête. Donc, bango peut ba fête na bango bandaka ko banda janvier, février, mars. Donc, belango na ba chaîne. Je connais une bandokio ba kota kili kelemba. Et comme pour la copé ça ba ta copé ça bazate. Donc, bango moko faut ba kufa bali ya bango. Même magicien o ba seka ke ba ta copé ça pour diable mela makila. Soki azangi monta copé ça. Ye moko faut ba akende pour ba mela makila na. Donc, mois il y a janvier, février, mars, et ça très dangereux pour les quand même décembre, na 11e mois, na 10e mois. Donc ils ont très dangereux bah mois wana. Donc il faut bah chrétien en principe bah ça prudent bah demeurer dans la vie de prière. Et ça na bah chrétien belé bah qui makika ko sambela pour na décembre. Pour bah dokibali ya bangote oui. Bah bossa na kiki non après décembre kaka les premiers wana bazonga ki na masumu. Yebaki ozonga ki na kati ya prison bandoki. Puisque ndoki soka ezana batebele bazotambola baolia bazomela mais bandoki si batanga bango na prison bakomisa bango bantaba yo mona kate ntaba moko bazote ba place baote kantaba to ba memita babombo okene ntaba zolelama na miyo ya zolo ezobima ntaba miyo yo zobima ntaba na zolo taba olela lokola mutu ezana ntaba te za mutu po ezana bato ebele esi babalusi bango bantaba bana batwa pona koboma bango mais bazotambola bango sa masumu. Voilà. Alors, merci pour cet éclairage, papa pasteur Vasco. Le monde nous regarde. Aux allez ancien catcheur, donc au Yébi monde il y a mystique. Au Yébi comment fonctionnent les diables. Mais là on est bien éthique ça au catch, sincèrement. Là on est qui mis ça au monde fétiche. Nzamba lobi na Apocalypse chapitre 3 verset 19. Apesaka etumbo na bato ya lingaka. Po batia molende babongola motema. Yes. Ngai mutu akabola kinga na kachaza izate Nzambe nda pesa kinga etumbu. Pona yebaki mukolo moko teke na koko manelo musali ya Nzambe. Na yebaki mukolo moto na ndoto na okiko tatu la kombo Yesu. Pona zalaki mutu oyo abandaki koboma ba Kristo kopanza ba église diable pesa kinga ba mission wana. Po diable ebisa kibiso
to bato bazana masumu to simba bango te to luka bato oyo bazalina batambola kana vie ya crainte ya nzambe bango nde to luka to boma bango to bebisa ba vie na bango ba o bana masumu to simba bango te po baza bantaba bazana singa ozo comprendre mon frère makambo nazo ebisa yo kuna donc baza bantaba bazana singa donc bango to simba bango te ba bantaba dia donc bango à tout moment bozana bino bango au tout moment diable ozana posa posa bango azu bango polisumu ndeza caméra ya diable lisumu nde ezali satellite ya diable lisumu nde ezali kitalatala ya diable oyo azosala nini azokangela nango bana na nzambe ezeloko mosusu te eza kaka lisumu donc yango moni na mukanda na Romains chapitre 3 verset 23 avec tout son péché et son prouvé de la gloire de Dieu donc moto oyo asali lisumu bokonzi ya nzambe eza liso likolo na ete ozo comprendre misu ya diable nde ekomi likolo na ye mais moto oyo ase repentir loboko na nzambe kozala likolo na ye loboko na nzambe yango nde molimo mosantu nde koya kokota kati na moto ali nzambe akomi mpe kokontrole vie ya moto wana ozomona yango moni bakristo ebele tobanda ekolia bango kaka na nzela lisumu ntango tozoluka ye tozomona ete tomoni makila me mokolo akosala lisumu awumeli nango ntango tomoni tosali bango miso akobome na mort subite toprofite ozomona toprofite mbala mo pa tobomi ozomona paster azoteya masalaki lisumu moko tobomi omoni très bien kaka na nzela lisumu nde tobomé tobanda kobomela dans la temps ya faiblesse na taya lisumu yango déjà première faiblesse à moto pa ya diable eloko mosusu te donc moto atambolaka na vie ya sanctification monde à ténèbres bangaka ye na place ya banga ténèbres. Alors merci beaucoup mesdames et messieurs, je crois que agence de fret Global Express na Château Rouge et pas ya Patrick et Maloavengi to pesi binombote les agences moko très rapide assurance et puis sécurité bino. Je disais que l'agence de fret Global Express na Château Rouge et pas Patrick Maloavengi qu'on a pena 100% rassuré. On va poursuivre l'émission avec le pasteur Vasco. Oh, c'est vrai, dans le monde à catch, tout en a des grand maître Edingo Motonangenge, où il y a un sacrifice belé, où il y a initié un disciple belé, dans le milieu à catch, où il y a un vaincu, il gagné à rayeté, à sali succès jusqu'à ce qu'il a profit. Tant que yo zui, sango ya liwa Edingo, écoutez que wapi. Et puis, première réaction, ils ont bon. Bon. D'abord, on a une ça, abonné sur l'équilibre TV. Et nous tous ça l'émission Mokonayo. Naza les sel catcher. Oya bundina Edingwe. Asali na yenil. Des fois, Nil peut combat moko gagner. Peut Edingwa koki ko boma ete. Pour mutu nyonso oya bunda Edingwe, soko sali na Nil to o gagner il faut kufa. La plupart abakacher bakinga bongo. Donc soko teye pression. A Monica Zu et adversaire moko pena ya taille. Donc kombo ne faut kufa. Mais ngai lokola Yesu Christo aye bakingai. Po enda zali nzambe alobi na Jérémie chapitre 1 verset 4 que wutana no botami tenga nzambe sina yebaki yo wutana no salami na kati ya libumu na ya mama na otenga nzambe sina pona ko nzambe sa pona kinga ngwa batela kingai ozomona tangu liwa ya Edingwe na ye koyoka ngo à partir ya 22h30 pan de comment quoi journaliste Ivan et c'est Kazali Bamokebele tangu abengenga ebisinga na yoki yango te puisque moninga na contact na bato nyonso bakisi za kanisusu te contact koma kana ici au kata ba relation mais na lobi Bible zoloba na biso na Psaume chapitre 1 verset 1 lobi na biso nini longwa na lisanga ya bato na masumu esengora moto oyo atambolaka na moto bato mabete esengora moto oyo avandaka na bato batolaka nzambe te bango bana kati ya bakisi
bana molili nga na lumière comment tokozala na bango na toza banguna te po ete Yesu Kristo akoluka nde bato masumu mais na cause na contact na bango te ozomona na cause na contact na bango te puisque naza kati na Yesu Kristo oyo azopesa nga pema azopesa nga pe bomoi très bien ozomona naosala na Yesu Kristo bacontact nyonso ya molili naoza nango ntina nini alors yo zwi nouvelle ya edingo ya mort na ye na ba 22h30 ntango nazwi nouvelle wana naobi nga nayoki yango te bongo ata bato mosusu obengi naobi nani akobenga ngai bato soki na ntango nayaki katiere na ngai nazwa nouvelle wana mbala moko lelo nakoba mosali ya nzambe bacontact wana ezalaka te nde siko nakokota na Facebook namoni bato bapiblie na Facebook esalaki nga pasi nini esalaki ngai puisque Bible ezoloba na biso na mokanda na Ézéchiel chapitre 18 verset 21 à 23 nzambe azoloba soki moto mabe abongoli motema nzambe akopesa ye bomoi na seko akokufa te akozwa bomoi na seko yes pe masumu nyonso oyo asalaki nzambe akolimbisa yango asukisi na suka azali nzambe asepelaka na kufa ya bato na masumu te sikoyo bandeko bapaster basungaki papa na biso wana te po papa na biso ekomaki na ta moko alukaki Yesu Kristo edingo oui alukaki Yesu mais tomonaki ye pa ya paster walesa tomonaki mpe edingo na nkamba alobaki ya kotika babikumba na ye mais tozoyeba te bapaster baréussir kaka kodelivre edingo te publicité na ngeza ya Yesu Kristo oyo abenganga yes oyebi pendant 24 ans nasali succès Afrique centrale libimba tina na koma poto te me bato bana bapoto bazalaka na Afrique centrale pe na Congo bayebi Vasco mais nazwa succès wana nyonso na pesa ngo na Yesu Kristo amen nga nazwa na kita mais tina nini na banda ko adorer bakombo bato na émission kombo ono otombola ezaka moko eza kombo ya Yesu Kristo eza kombo moto na mokili te na lobi bandeko bapaster oyo edingo aprochaki basungaki ye te po na moni place te bayambisi ata Yesu Kristo po Bible lobi na biso na mokanda na Philippe chapitre 2 verset 9 à 10 balobi mabolongo nyonso kogumbamela nzambe lolemo nyonso ekotatola ke Yesu Kristo aza nzambe akobika mais na moni place oyo bayambisi Yesu te papa nanga ndoki akoki koya na église lobi fuka mana bondelo nzamba fuka matiki ndokine libanda atiki ndokine na kati ya mutuka atiki ndokine na nzeta atiki yango na ndako ozo bondelo yana posa pambelo komoko te mais soka atato na lolemo ne ke Yesu Kristo aza nzambe ozomona ndenge na Marc chapitre 16 verset 16 elobi na biso boke na mokili bote ya sango malamu ba oyo bakondima pe bakozwa libati bakobika place nini bayambisi Yesu Kristo place nini bazwisi libatisi ezate ozo comprendre et de trois falaki ba meme na fermissement bakoke ko meme na fermissement te po batikala ko yambise Yesu te donc basungi ete mais néanmoins bakatsaki edingo suki batiki kovo papa yokana ebisayo bakati se dingwe suki après kokati suki omonaki to landaki na émission kolimbisanga olandaki na eza fourni olandaki na émission ya edingwe na député na biso Eliezer après koke na l'église wana nyonso edingwe azwi bakisi na ye apesi na mwana na ya kotie na se makolo tango wana nde edingo comprendaki déjà ok na suke faut pouvoir nenyo sa nini atikango na mwana na bon siko wapi esika o bakatisi basuki wana siko bakisi oya bande kopesa mwana na wana ezalaki nini ezalaki wapi est-ce que yoza journaliste à monnaie pour équilibre TV limbisanga mutamune les Yesu Christo mais chaîne na yoza na babonné belé eza parmi ba chaîne eza grand et si au mona na émission moko so peza talisa biso pasteur moko yambise dingo Yesu Christo amemie ne banazisi bateme après ba ye na ndaku na ye babimisi biloko na ye na miso batu batumbi yango sokali komona ngo tomoni yango te d'ailleurs selon les informations dingo dans un temple na ndaku za bikeko elobaka selon te ezali
temple. So bis na lobi biso tant to kuté na Yesu Christ a beti biso apesi biso etumbu. Vous comprenez? Après kopesa biso etumbu. Alongoli biso na koma poto kufa ki to ki so na vite benga l'exception na mort. Donc famille ezole la pona kwa ko bongisa biso de Yesu abimeli ngai. To kosela ngwe mission to kolobela yango. Après avoir kobimela ngai. Eloko nini pasaki. Nakende koluka ba pasteur ba bondeli nzambe pona nga ba meminga na affermissement na kati ya lingomba nzambe malamu papa pasteur Chibin Chibambesko zali bambote belé na camarade nanga pasteur Blaise Pongo oyo za na France atikaki nga pété. Très bien. Vous comprenez? Ma bondeli ba fermissement ti toye kokita na ndaku nanga. Ozomona tokiti na ndaku nanga ba image zana sokoti na chaîne nanga oko télécharger yango. Tangu tokiti mbala moko babimisi biloko nanga libanda biloko wana tangu babimisi basali ni olie batumba yango mabondele lekaki moto na nzambe kiti tumbi yango po nzambe moko bandaki musala na ye banda na hôpital de Saint-Joseph ozomona yo ofungola bina mutima na mumba na yebisho Apocalypse 3:19 Nzamba lobi na pesa ka etumbu na moto nga na lingaka po acha molenda bongo la motema. Nga na zwa kingolu na nzambe. Papa na zwa kingolu po nga na kufaki. Nzamba zonsinga na pema. Yes. Yango moni témoignage on a lancé message na bandeko nyonso o batondi na bakisi. Soki muto azaki na bakisi ebele lelo aza na pema. Te yo bakisi wana banzungu wana zowelela yatina nini. Ozowele atina nini Colossiens chapitre 3 verset 8 Nzamba zolo bato renoncer na mabe na biso to renoncer na kindoki na biso yoza na kindoki tika yoza na bakisi tika yake pa na Yesu Kristo ya lobi na mokanda na Matthieu chapitre 11 verset 28 bino bato bolembi bo memi mikumba boya na ngwe pa na Yesu Kristo ngande na pesa ka kimia kaka Yesu Kristo nde mutapesa ka kimia. Yes. Ozo comprendre ezaka kabata bakisi te même ba o bosa kindumba tilelo pote na lifelo mon frère Jérémie. Oui. Kachera kozalate ndumba kozalate momeli masanga kozalate ndoka batu nyonso za ndumba oza ndoki oza mutabakisi oza ngango oza sataniste oza charlatan oza muyibi oza mutalokuta oza mutasongi songi olongola kabazemi oza ndumba oza ndoki batu nyonso bakozika na moto wana ndenge moko ekozala différente ke ndumba zozika na mwa mokie sataniste bande kolia batu zozika mwa mingi te. Tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3:23. Mutunyo sosala lisumu okozika ndenge moko na moto. Même degré. Même degré. Yango tango ezana nga na zwingolu. Nga na zwingolu. Yo zwingolu. Oyo batebele bazwaki te mais mususu ngolu pende koki kozwa. O kangami na misala ya masumu ya kotala moto ozalaki moto mabe koleka bato mabe. Abongoli motema aotatola kombo na Yesu Kristo. Alors, il y a un grand catcher. Et dit on a catch pour placer à niveau niveau. Bonga nandozo ya diversaire nandozo ya niveau mon côté. Ton a catcher nandozo ya diversaire. Mutu na ben na gagné. Na kene de fani nandozo niveau ni aza diversaire. Au gagner na tricage tourné. Na tricage ndenge ni. Batu balanda ba combat wana bazali. Soko mona kai na mbasu na lokolo sero wana nani apesa ke mbasu wana ezalaki nga eleka awa batu nyonso bamona yango sur place aye pa na biso koyebisa papa na biso ke na boma na bakongo abomi lisapo na Équateur na mbandaka abomi emedo na Kinshasa awa azoboma Vasco nga nazalaki na temple na nga na bimi na tindikai na sengi nzungu bapesinga na zuma bela lokone na tie na nzungu na invoquer courant na poto courant na former réchaud na se na tie nzungu na réchaud na sengi mai bapenga mai na tie mai na kati mai ko motoka na mabela lokolo kone ko vimba yango sa lokolo yango nde na riskaka komba wana linga ko komisa nganta bana kimaki tokolobela ngo de mission mosué ko ya ndenge chakachero chakazulu aki ko souvenga. Donc, et dit moi avez une puissance comme ça vient mutu taba. Azaki na pouvoir. O tu bien taba libela. Atikyo. O tikali taba ba ke balio esili ezaka tiena ba document
eza combat ya nini te. Donc ce qu'on a malmené à commission tabac. Mais nalobi azaki na capacité na kimaka et puis ko kimananga yango lobi na kwa ko édition émission musuto ko sala. Alors le loba ninga no bakatier tout va changer o idi mwazaki. Banenga na ngate. Ah OK. Batuni Yesu Kristo balobi mama na ona bandeko na bazali banda ba oluko Yesu lobaki nini. Mama na ngara bandeko na nga eza ba oyo bayoka kaloba na Nzambe pe batosaka ngo. Donc moto oya yambi Yesu Kristo na bombo ina za moninga na nga ponga na ito kozala l'éternité na Nzambe. Mais moto aboko yamba Yesu Kristo a moninga na nga te. Alors je disais que bakatier bazo la kisi o idi mwatiki. Moko ebisinga lobi nzoto edingo sur ekomi na Kinshasa. Abina na nzoto edingo eza richesse. Chaque quartier ose à la vigilance, ose à la troisième œil. Après qu'on a la connexion encore on est dingue à bendi pelo na ye. Musu ba bien non il faut moi natika la charge wana. Azoba kisi wana. Musu ba bien non il faut moi sina. Article na ngo combien de fois. Eza ba numéro mususu. Non. Ba numéro ezali. Papa na ngai. Neta ko panza michopa. Papa na ngai yo kana ebisa yo. Bando yebeli dingwe. Mwana na bimi quartier bekala. Oui. Banda sala mwana na cérémonie okopé sanga lelo sali combien d'années? Tout ça là les mawana ba 10 ans passé. 10 ans. 10 ans. 10 ans. Ah. 10 ans. Moins de 10 ans doloba. 10 ans, moins de 5 ans. Banda. Moins de banda 6 7 ans. 6 7 ans papa na ngai. 6 7 ans avant dernier tour à Bena. Donc Edingwe au moni un occultiste nyonso sataniste. Oui. Ayebi contrat za na ngona diable. Puisque nganenge nazalaki boye na moyo zomo nanga mais nazalaki double. Na monde wana pe nazali. Naza vivant mezaki na batu pe bazo invoquer nga. Même Edingwe nga za nazalaki vivant mezaki na batu bazo invoquer. Vous comprendre? Sikoyo mwana na ye. Oui. Edingwa salake de la cérémonie na miso batu nyonso mokili mobimba. Ouais. Kola parfois batu oyo bana sagesse au comprendre te bali mbisanga na fingi te. Nde bazo comprendre te. Au moni cérémonie asalaki mwana akote na sama kola pese biloko nyonso. Amikoti saki déjà kata mwana wana spirituellement. Au moni tina na bible mission musu mwana na ya lobiki ye akowela ne banzungu ati oseka bango oseka bakatia kwa sala bango je kizengi bakatia rwano bakowela nzungu ano koka mingi bakokufa pe mingi bobela maboma po Edingo déjà mikoti sake pa mwana na ye en vie après ko sala cérémonie wana azui mwana na ye bake ko bunda na mbujimai na éléphant oui. Edingo mutabunda kite mwana nda bunda kile éléphant mwana ke gagner éléphant. Après le col l'éléphant a gagné Dingo. L'éléphant pas koufa. Oui bien go. Après que la titre ba wela ki a championnat a oumela kata zonga ka koufa. Pour Edingo soko gagner, il faut koufa. Au seneni il faut koufa. Batu banda kotanga ba bundana Edingo. Olivier Fuma bundana ya za. Puma noir. Na lobi boy. Ba pume zaki ba serwa na kala. Tamba se multiplier tikali champion du Congo. Soka kamoni ke yonde mutoya po na boto le titre ozalate. Batu nyonso baya ba mukombo de Chikapa babele maboma bakufa. Olivier Fumu bakufa. Balisa ko batelemela ye bakufa. Ba Emedo na Mbandaka bakufa. Ba Selemani wana bakufa. Mais bakatira matete balobi ke non Edingo zaki kisi na kachi a otika la biso kisi wana. Bato bazo la kisi wana. Ba conséquences zanini et puis quelles sont les conditions pour moutoir remplacer Edingo? Kisi yango na kachi o ya zwaki. Azwaki yango pa na bango. So azwaki yango pa na bango. Bango pe bakoma na niveau wana. Tiko ba olukela ngo ndenge nini. Eza ba contrat na ye moko salaki. Tango azalaki en vie, cérémonie asalaki pa mwana na ye. Yango na esa bato Edingo akufita zali. Soko tala omona bato bazokoka ko comprendre te. Omoni mwana akozala mukie mwana mukie na âge mais na mukolo na molili aza mukolo. Est-ce qu'on a ba langage oyo mwana nazo bimisa très sage alobi Edingwe oboye baki. 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 Edingwe obo
na série 7, série 8, série 9, yé yo kako bozomona lelo. Bon, yo attaque Moutamaïle. Tali Sabiswam. Et dingwa mikoti sapa mwana. Les réincarnation. A mikoti sapa mwana na edingwa zali. Kaka ye wana ozomona mwana ande dingwa. Donc tout le monde a même numéro, même kaka mwana wana nde ye. Oh tout bako mwana na okangane kama boko tele monzo kize. Ewo babandi ba cérémonie okelana na ba cimetière watu wepo baluka bazo pouvoir wana nzongwa. Bako sila, bako bela maboma. Na komi kolanda kuna be mission mosusu, ba misu ba komosala ba bisala sala moko boye. Omona pena o déjà moto esali nini. Ese bandi. Donc dingo obomisa bato belé. Et dingo okelena ba journaliste surtout mingi ya bino ba YouTube. O bazwaki ba kisi pona ye, ba chaîne na bango mateta na makamini. Ba journaliste mso ba TV boy national ba musicien religieux na ba musicien ya mokili ozomona ba pasteur tangu yango ba renoncer poso ba renoncer après ko kunde dingo na ebisa ki ba janvier ezali janvier février mars ali mois oyo ba mort subite pe ba mort amaka ba liwe kozala mingi. Alors, c'est vrai, aux gens ont occupation, tout le monde a dit que c'est tout Kabona papa parce que tout le monde a un sous et du moins Kofi. Non, pas sacrifice il y a ça là mon kilo. Kuna est-ce qu'il y a un monde à bawa, barobetaye, baropinirier, aza chef, à comme esclave ou bien à cause de la grade nini. Tout kuna pesara na ba unemo na ba weyi doso. Bon, quand ngai na zalaki na monde à ténèbres na tika ka conseiller, il y a des super. Wana eza grade à souka. Mais ngai nazaki représentant ya monde astral ya li prison ils en a samai Afrique mobimba nazaki sous diable matcha kinga lokwa nazoki pouvoir ya lié ya famille ya kindoka famille de kabakinga kache zaki kanzela passage bandoka famille de bakabakinga ozomona tangu na komo kota réunion bandoka famille en tant que ndoka sika succès ya sika mais nazali na kata monde astral nazali représentant monde astral Afrique mba chef à prison bandoki ba ofukama ali chef a bandoki nyonso abongola pe motema mais notanga komone de publicité sur Christ là qui chef a bandoki nyonso Afrique centrale abongola motema pe na fait pas konza malamo sa ba témoignage après ce rapport par les super dès les super aki ko komi sangai représentant monde satellitaire Afrique mobile monde satellitaire réali renseignement ya bandoki nyonso ya Afrique numéro 1 en Wekoma Kinga Diable Komisa Kinga Pesa Kinga 12 000 démons, Tokolo Belango les Messieurs Koya, au Bandé Kolia 12 000 personnes par mois. Ozomona, bateau Babandé Kolia au Bazangi Yesu Christ. Où te sokoza na Yesu Christ na bombo ina obandu kibakoti mayo. Yo kotika la kotima. Donc, grâce à ce que vous avez dit, ça va conseiller se faire. Oui, na ebaki na kata monde apande. Nous conseiller à se faire. Yo mon peso la na émission. Alors, conseiller. Qui secrétaire, na secrétaire à se faire, conseiller à se faire. Déjà, ma grade mon vrai. Ils vrai. Alors, et dis-moi de plus, mesdames et messieurs, je pense que Pasteur Vasco a fait la mission mémoire. C'est le moment. Bateau bozana ba monde ba kisi bo renoncer. Na bateau bazana posa kaka ba apparaître. OK les maisons ba temple ba conséquences ezali mo ebele. Et donc on va ki mugolo kufa mbole robeta. Mbole beta il paraît tika maloba ke mugolo kufa mbole robeta po akena mai. Azara siré na mai azara na fait. Mai ezara ni pas na bilo. Mai eza monde astral eza prison satanique. Eza prison satanique. Eza prison mobimba. Prison satanique. Et du Watiki Bisso, le lot c'est vrai. Ma cérémonie, il faut pas ça dans le jour. Parce qu'on a zo kamalo bakedo, batuba okufa, il y aura des accidents. Il y a mon la vidéo mo ga lo baki que ceux qui baké kundina nécropole, batuba okufa na tela. Ba accident au sana. Ba kundina cimetière à Kimbanteke. Vidéo mo circuler makasi. Et l'autre personne c'est nos journalistes, après beaucoup que ça la émission là batuba qui sont les faut sambela ka aussi. Puisque après Makambo, au diable a profité après quand ils ont un bateau déjà bazo remplacé au Mikole faut bakina. Et puis il y a mis balé na kobakisa mukanda na Marc chapitre 8 verset 35 à 36 Bible lobi mutu akoluka kobikisa bomo ina kobungisa mais mutu akobungisa bomo ine pona Yesu Kristo pepo na bonne nouvelle ye wana kozango lisusu
tina nini to gagner nyonso ya mokili oyo lobi to bungisa bomoi na biso soki to bungisi yango eloko nini to kofuta na nzambe po to zwango lisusu eza message na lancé après vie oyo eza na vie mosusu ezali amen lo lezali ekotikala koleka te lifelo pe ezali ekotikala koleka te yo moko no ozotambwisa vie na oza conscient lelo soki liwe ye okokende wapi po Matthieu chapitre 6 verset 27 Bible elobi na biso nani kati na bino pona komitungisa na ye akoki kobakisa ata une seconde kati na bomoi na ye soki na makambo mikie bokokoka kosala yango te tina nini bosala nini bomitungisa ozo comprendre ba o ba owelela banzungu wana ba o ba owelela bakisi wana bandumbo ba préparer lelo tokesa kindumba na ngumbi o ba préparer tokemela masanga lelo na super lemba place ozo soki okufi pona masanga na wana elo ni ofuta na nzambe kozo esubongo merci okofuta nini puisque tozana ngolu tango wana bomoi atolongola bazemi soko renoncer pa na Yesu Kristo kobika mais bandeko ba pasteur basungaki edingwe te voilà bosungaki ete boyebake Ézéchiel chapitre 33 verset 1 à 5 nzamba alobi nini alobi na teyo sentinelle liboso ya peuple nanga soki omoni mopange ezali koya beta piololo mutu akobata